Mesdames et messieurs, je suis Blanche Kiboundi Kazo, la présentatrice de cette émission sur K-Express TV. Sans plus tarder, pour commencer, je m'en vais vous dire, moi et mon équipe, nous vous disons bonjour tout le monde. Comment allez-vous, la famille? Merci d'avoir choisi la bonne part. Shalom, shalom, paix dans vos maisons. Si cela ne dépend que de vous, comme je le dis toujours, recherchez la paix. En tout cas, je suis un peu souffrant de ma voix est cassée, mais cela ne m'empêchera pas de présenter l'émission d'aujourd'hui. Ça sera chaud, cette émission d'aujourd'hui. Bande konaye, na masolo kitoko, en tout cas, mbote, na bino bisika bozali, bonjour, shalom. Kimia nzambe renye place bozali. En tout cas, nazana esengo mingi ya ko présenter bino émission ya lelo tokolobela likambo etungisaka biso, etungisaka ba papa, likambo etungisaka ba mama, likambo etungisaka ba bana, eza sisio moko eza vraiment très complexe yango tokolobela lelo. L'autre lobela phénomène moko ezememelaka biso ba respiration brillante. Phénomène on ezali un risque pour na ba santé na biso. Pour na ba ronfleur, en tout cas l'autre lobela ronflement. Tolobela tina na ronflement wana en tout cas pour na ba ronfleur. Muto avandi pembeni ya muto azo ronfler en tout cas et dérangeaka mingi pe memaka ba dépression nerveuse. Au lieu qu'on l'a peut-être air rebellé et qu'on empêche muto ala pembeni na ronfler, oh là là. Tant où il s'engage dans le là, le perd même 2 heures ya sommeil le colo ya nini ronflement zo kata oba pongi. En tout cas phénomène wana et dérange ka makasi yango wana na K-Express tolobi to kotika te photo ya to meka ko aider communauté na biso. En tout cas a ezali surtout tozo promouvoir langue na biso lingala, langue kitoko, langue ezala douceur kitoko, langue ba congolais. Eza langue oyo bato basepela nango mingi ntango biso tosololaka yango wana omoni tolingi vraiment totika na kopie ya mindele air nyonso de temps en temps to promouvoir lingala nde langa makasi yango nde ezosala ke to se retrouve ntango bato bazoyoka so bayebi ke wana eza bacongolais bato bavandaka na paradis mboka na biso ezalaka paradis mpo baminere tu ya mokili eza kati na mboka na biso tozalaka fiere ya kosola lingala na bana na biso tolakisa bana lingala ekosala biso malamu vraiment tozobela na ntina na ronflement en tout cas bandeko biso moko toyebi soki moto azo ronfle nayebi te soki okoka kolala lelo tozolobela un bobo de quotidien très très brillant très gênant ronflement en tout cas etouchaka un grand nombre ya bato na monde entier 20 à 40% ya bato na mokili baronflaka surtout biso bacongolais toronflaka mingi vraiment naye kocomprendre yango après avoir kosala barecherche ebele na comprendre pourquoi bacongolais toronflaka mingi bandeko lelo mpena botia bakiti bobenga bandeko bopanza bavideo biso nyonso tocomprendre phénomène oyo ya ronflement mpo na nini eza makasi tomonaka bamédecin na ntina na ronflement baede biso ntango tokenda mpo bamédecin bapesaka biso bakisi omwa ku bazopropose oyo nini basala opération ndeko oyebi kozanga koyeba eza liwa vraiment toyeba komibatela ndeko kowelaka kokembamba mpo bamédecin te soki oyebi likambo te yo moko na bomoto na yo oyo ezali 21e siècle technologie eza très avancée ça nano barecherche avant ndima opération kaka mpona ronflement et pourtant eza na basolution toyebaka te eza na basolution vraiment bato mosusu peut-être bakoki koaide na basolution na soki aza na ye vraiment dynamique te azopratike mpe makambo oyo balakisi ye te eza mpasi mpo aexpérimente changement wana ya kokitisa volume ya brillance ya ronflement na ye eza mpasi mpo achange azwa mpenza guérison koronfle sila mpo ezosenga vraiment en tout cas bandeko na ngai ezosenga volonté ezosenga opratike bamakambo oyo osalaka te ezosenga bachangement ya vie ya routine ya bamakambo esenge na yo osala dans le quotidien mpo ronflement wana esila en tout cas soki olandi noka émission oronflaka opratike makambo ngai nayebi so te en tout cas kokondane nga te eza foti na yo mpo ngai na osala effort nazozwa bainformation na ya kopartage na communauté mpo nayebi communauté oyo tokoli toza vraiment na situation ya makasi ya information toza na situation ya makasi vraiment tozanga bana bacourage ya kotanga mingi te vraiment on donne que ce qu'on a baparent bapesaka biso mpena babitidi wana mingi te yonga tokoli nango tokomona yango lokola normal mais oyo eza 21e siècle tobimi bandeko tosala effort tokomaka kose documenter totalaka ata bavideo badocumentaire oyo ezolobela basituation ezotungisa biso omona maleme so oza na souci ya koluka je m'excuse okozwa toujours solution ya baproblème oyo etungisaka yo vraiment baconge oyo bazalaka na baconge oyo baronflaka
plaignaka mingi na makelele wana po makelele wana tuka po lala na makelele ya ronflement eza passe eza lokola bruit moko ya motobilette motobilette ozosala makelele na nzela ozomona ndenge ezalaka brillance wana ndenge moso moto azoronfle soki olali eza malamu te tosalaka effort tosoigne situation ya ronflement tozwa yango à la légère te parce que baronflement wana peut-être toyebaka te nga après avoir kosala barecherche naye kodécouvrir ke soki oronflaka mingi e kozosala effort te ozwa solution na ronflement wana ememaka basituation mosusu ya pasi oyo babengi apnée du sommeil. Apnée du sommeil ezali situation oyo ezali ete ntango olali ozoronfle mingi un moment donné oarrete même kopema ntango opema no arrete bongo okovanda bongo ozopema te pendant un moment nsima ezongi na brutalité nyonso bandeko eza situation moko ya mabe peut-être yo ronflaka oyebi te soki oza na apnée du sommeil moto akoyebi so eza partenaire no mpo yo mo okoyeba te soki moto alalaka na asurveillaka soki amonaka oarretaka kopema yeba koza na situation babengi ya apnée du sommeil osenge na yo osoigner na ronflement na yo wana pour ronflement na yo ezokende mabe so comme na étape wana mais de toutes les façons awa na K-Express toyaka mpona kobangisa bato te basituation surtout ya pasi biso tominimizaka yango eya nango situation mo ekoleka ndeko mais mpo eleka yo fo tiala motuke fo travaille nango makasi ose discipline omema bachangement na routine na yo ya tous les jours mpo olonga ronflement ekende mpe libela ozonga normal ate kokende complètement te koki kokita mwa moke mais ekozala su ya batonnerre ya makasi te oyo ederangeaka madame oyo ederangeaka papa mpo basi mpe baronflaka mais souvent mibali nde baronflaka mingi mais basi mpe baronflaka biso nyonso ensemble to s'entraider pour que ronflement wana esila en tout cas situation oyo esenge to travaille yango na ensemble en couple soki mobali aronflaka yo mama s'accorde na ye boluka solution oyo oni bosala na baconseil na kopesa bino botia yango na misala bokomona ke ekoaide papa oyo azoronfle na yo mama ronflement ederangeaka yo ntango papa tiki koronfle okolala pongia kitoko okolala pongia babebe ekosala yo malamu donc tozala mpo tosalisana vraiment ronflement eza situation moko ya pasi mais basolution ezali eza na baexercice oyo tosengeli biso kosala mpona koempêche ronflement econtinue conseil ya liboso na kopesa no bandeko bobana kotala position ya mbeto na bino bandeko bambeto na biso ndenge ezalaka kaka pla bongo ronflement eza déjà phénomène moko eyelaka biso mpona nini bato mosusu balalaka na mokongo ntango olali na mokongo lolemo na yo eza lokwa ekiti na se ntango ekiti na se ekomi koempêche respiration na yo ezala malamu yango namoni bato baronflaka yango wana très souvent position ya malamu ya kolala nango ezali kolala na mopanzi soki okoka kolala na mopanzi te kaka na mokongo luka solution bandeko eza na bapijama ekoma eza na poche na nsima mokongo soki olala na mokongo tia tennis ya bajoueur na kati ya mokongo na yo na place ya poche wana ya teni ya pyjama somba pyjama ya bongo mpo soki olali na mokongo ntango ekoswa yo obaluki olali ya kote ekoede soit mpe ezala bamashine mosusu ya vibration okotia na mokongo na poche wana soki evibre soki olali na mokongo ezongisi yo na mopanzi nyonso wana mpo eempêche oronfle makasi remarke soki olali na mokongo okoronfle makasi mais soki olali de côté ronflement ezalaka mwa apaisé mpona nini toronflaka bandeko toronflaka parce que bamiskle na biso ya gauche na ya langue ekomaka neti ekomaka neti comment on dit kose relâché bandeko nazolingala kobanga na anglais mais oyo eza limisa lingala nyonso eza lingala to pour mouvoir lingala ekoma kose relâché bamiskle wana ya gauche na ya langue ntango ese relâché après voix wana ebimisaka mopepa korespire ekomaka mwa moretréci yango esalaka ke basonorisation na brie ekomi kobima ya ronflement mingi koronfle eyaka mpona ntango ozoganye bapoids bandeko bapoids soki ozoganye bapoids mingi yango wana esalaka ke okomi koronfle yango wana esenge na biso tosalaka baexercice oyo ekoempêche biso toganye bapoids mingi ntango oganye bapoids sans se rendre compte lolemo na yo mpe eye monene ekobandi kotia mwa kaka na passage place air elekaka mpo torespire yango wana esalaka ke bason wana ya respiration ekomaka kosala biso tokomi koronfle ronflement mpe eyaka ntango nini tozomela masanga mingi surtout avant tolala soki omeli masanga mingi avant olala en tout cas okoronfle soki mpoza na situation ke omelaka bakisi mingi bakisi wana mpe koosala ke ekomi komemela phénomène wana ya ronflement baage mpe soki ekomi kopusana yango lomonaka bato
bakomaka ko ronfler. En tout cas, ronflement eza na ba situation bien permettra ronflement ya et puis sur omelaka ba cigare, omelaka ba cigarette, omelaka ba tabac en tout cas, et ça la ke ozo ronfler mingi. Raison pour laquelle dans le bac na mibali souvent de bamela po ba biloko mingi ezaka basi pe bamela ba alcool bamela ba tabac mais mibali de fréquemment bazaka vraiment bafana ya masanga batabak babiloko wana nyonso balinga mpe kolia reta surtout kolia reta mpe yango mpe esalaka bato baronfle eza vraiment conseiller bandeko na nga toliaka au moins 2 à 3 heures avant tolala topesaka ta biloko edigere na nzoto et puis avant lala wana mais kosata mwa marche no sur place osata sur place bamarche moke ata na ndako ozotambotambo avant lala ekopermettre mpe babiloko ne digere bien olala bien omona mpe ronflement ekozala apaiser so oza moto ronflaka siko tozala na lutte contre ronflement bandeko ensemble toyeba eloko nini kosala ke tolite contre ronflement tolalaka ate kozala ronflement eza so makasi te mais eza mpe na basolution na kosala na deuxième vidéo oyo ezali ke koyi koaide mpe ronflement ekende complètement mais tokende étape par étape lelo tokolobelaka baexercice oyo ekoaide biso mpo tomeka kolonga phénomène babengi ya ronflement vraiment nzambe apambola no bisika bozali bolandanga malamu bozwa babik bozwa banote mpo esunga bino botia makambo ngo en pratique nde bokozwa changement ndeko soki opratike te kondane nga te nga nazopesa information bino fo botia en pratique mpo bomona bachangement na mais soki ozosala no makambo na koloba na bino te eza mpasi okokoni toujours koronfle okoderange madame okoderange bana mama yo koderange papa koderange bana soki oronflaka sala effort osala baexercice nazoyebisa bino yango nde ekoaide yo osunga libota elalaka na kimia premier exercice premier devoir nazopesa na bino bandeko tala position ya mbeto na yo ndenge ezala na kote ya mutu tolalaka na gauche mpe na droite na biso linga omatisa mbeto matisa yango na 15 cm soko omati yango mpe makasi mi bowando boglise na mbeto bokweya eyemataka mo moke 15 cm lolenge nini okoki komatisa mbeto wana bandeko tosalela babrike ya baconstitution tomonaka bamidele basarde babrike bazoteka na bamagasin somba brike na yo ndeko zwa 3 brike na gauche 3 brike na droite ale komatisa mbeto ekomi pente ntango mbeto emati bongo ozomona ke bamiske no mpe ekose détendre mwa moke omona ke koronfle na yo ekokita parce que position déjà olaleli eza malamu yango ekosala ke ronflement ekiti mpe kolala na mokongo te lala toujours na mopandi ekosunga yo makasi omona ke soki ozali koronfle makasi ronflement ozala su makasi te likambo ya mbeto en tout cas tosala effort ozwa kaka 3 briques tia na gauche toi na droite mbeto ekoma pente emati mwa moke na oreye na yo mpe ezanga te fo oreye ezala lala na mopandi ndeko omona ke ekosoulage yo makasi ronflement ekozala réduit exercice ya liboso oyo nakopesaka bino bandeko tokosala exercice oyo ezali kosenga ete obeta cri moko ya makasi lokola ozoloba ndeko beta cri ya makasi beta ezosala ni eza exercice ya makasi tokomoka baventile te ezofongola bamiskle no ya monoko ezofongola bamiskle no ya langue yo mpe ntango ozosala bongo obendi mpe mololemo na yo makasi ozotya ezofongola gorge ezofongola langue na ozomona ke ezofongola nzela mpo orespiraka bien ozosala baexercice wana ekosunga yo osali osali ozobenda monoko bien mpo esunga bamiskle no ya monoko ya langue ya gorge ese relaxe malamu ekosunga yo oronflaka susu makasi te exercice ya mibale eza nini exercice ya mibale ndeko ozwi mwa libaya moko soit mwa quelque chose ya flat oyo eza mpenza plat nga na utilize machine na nga nasalelaka massage otieloka plate liboso ya lolemo na yo bimisa lolemo na yo tout droit salaka de sorte ke opusaka instrument otie liboso na yo opusaka lolemo na yo etutaka eloko wana ntango ezotuta kotika te eloko wana ekweya pusaka ngo contre lolemo na yo ozosala exercice wana ezosala ke miske ya lolemo na yo ezodétendre ezoya tout ezokosalonge ekosunga yo makasi bamiske mpe ya gorge ezosalonge ekosunga yo makasi mpona kostope ronflement na yo vraiment exercice mosusu esengeli tosala ezali kaka ya kotombola lolemo na yo
obandi kotombola lolemo etuti likolo ya monoko na yo et puis ozwi lolemo wana opusi yango na entre baminu na yo ya likolo obandi kopusa lolemo ezala kwa ozopusa minu mais minu moye epusa eza te mais lolemo wana kaka mouvement ezosala ya kopusa minu yango ezosala ke détendre bamiskle no ya lolemo salaka bongo apres moke opemi ozwi sur lolemo yango otombola yango likolo ya monoko ozongisi yango na ndenge ya nsima neti ezozonga na kati ya gorge na yo zongisa lolemo bongo fanda bongo rumela en tout cas salaka baexercice wana ata 3 fois par jour soko obandi yango sika ndeko epuis nyonso olingi eza nango normal naturel ekonuire yo te nyonso omoni kokoki no kosala yango nde kosala yango mais minimum sala yango 3 fois par jour ekosenga ekokipe mpe place te ka mosu okelo mpe na bafumu okoki ose soulage oprofite kozosala mpe mo exercice wana bato baya te na ndako obeti ba na yo obeti ba na yo obeti bamino mpo orelaxe odétendre bamiske na monoko ekosunga yo makasi vraiment bandeko nalingaki na parti ya liboso ya video oyo tolobela surtout baexercice wana soki ozosala yango fréquemment ekosunga yo mais ya malamu eza nini ndeko kobosala mpe baexercice physique te plus ozoganye bapoids plus ozokola plus obujaka te yango wana mpe ezali défaut yango ozomona na communauté na biso bato bazoronfle mingi mpo na nini tozolia tobujaka te tosalaka baexercice te toningisaka mikuwa nzoto te mpo makila na biso ecircule malamu ndeko ozalaka na bitide ya kosala meme bamassage ya misapi na yo ozomase bamisapi ozoswa bamisapi na yo surtout misapi ya makolo bandeko bamisu batambolaka te bamasaka mpe makolo te makila ezokangama bandeko eza malamu te circulation makila eza bien te bahypertension ezoyela biso yango tomona mpe ba AVC ezoyela biso bandeko tosala effort tomasaka maboko tomasaka makolo ekosunga biso makasi makila esirkilaka nde ekosunga biso totambolaka makolo ndeko mpona longévité mpona poso na biso ezala malamu mpona mikuwa na biso ezala makasi mpona kodeveloppe immune système na biso nde nalobaki so bozongi na video ya marche à pied bokomona babénéfice oyo ezali na kotambola makolo ndeko totambolaka tofandaka mingi te ata oza nango na ndako notala tv tala ta tv ya kotambola ya kotelema esalaka nango mabe te bandeko mosusu kutu mpona kolingaka kozala bien nayebi mama moko natalaka ye na barecherche nazosala mama wana arumeli na mokili ako mokolo mazomona toujours jeune ye alobi ye meme kolia na ye aliaka ya kotelema afandaka te mpo kovandavanda eza liwa bandeko toyebaka te kofanda ezoboma ezomema ba AVC ezopermettre makila esirkule te bamakolo ekomi kokangama biso omwaka pour AVC omwaka pour crise cardiaque kofanda eza liwa totambolaka tambolaka na kati ya ndako malili ezali problème te tambolaka na ndako bandeko conseil mosusu nakopesa na bamama ngai nazalaka na bitide ya kosala ménage na nga makasi ntango tosalaka baménage tozotelema tozonika bandako tozobangisa bameza tozomonaka neti kaka mosala na lembi mais ezosunga yo sans le savoir remarke kasi osali ménage mo ocheke tension na yo omonaka tension na yo eza normal mpona nini bamouvement na ya debu baeffort wana physique ozosalasala yango wana mpe edaka yango wana de temps ata tobongisaka mpe bandako na façon mpe ya koede biso tozala mouvement mpo sante na biso ezala malamu ekosunga biso toujours vraiment toza toujours na cadre ya ronflement totelemela makambo ya ronflement mpo soki ekomi na étape ya apnée du sommeil ozopema te ntango olali pongi a force ya koronfle mingi wana ekomi très dangereux soki ekomi mpe na basituation ke fo leka na opération kaka mpo na ronflement wana mpe ekomi dangereux tokosala la deuxième vidéo tokoloba bino d'une manière aussi naturelle oyo tokoki koede mpo totika makambo ya koronfle wana complètement mais pour l'instant nayebi bino astuce mosusu oyo ekoki kosunga bino mpe su malamu esenga na biso toutilize babiloko lokola babengi na nkombo ya protège donc contre le ronflement eza appareil moko bazoteka yango même na Amazon en tout cas botala na se ya video oyo nakotia bino balien wana appareil wana en tout cas soki osalela yango bandeko okopesa nga raison ekosunga yo mpenza balata yango na minu mais soki ezali sika fo tia yango na mai ya moto alotie na munoko no mpo ezwa forme ya munoko na yo ndeko avant olala soki otie protège wana ya minu na munoko na yo babenga yango protège donc contre les ronflements otia yango na munoko no olali ndeko okomona kokoronfle moins okoronfle presque pas okolala mpenza bien omonake na mbeto no ndongo banti yango bongo omonake okoma bien en tout cas faut combattre ronflement na ndenge ya moke te ronflement ememaka baconséquence bandeko soki okomi na point baapnée du sommeil ozokatala bapema soki olali yango nde tozoboya
bandeko na biso bakongole bazokufa mingi mpo baignorance mpe eza mingi yango tozotelemela makambo wana tolingi bato bavivre longtemps toboyi liwa na nkombo na yesu na communauté congolaise tosala effort monene eza nango bien ngai nasepelaka monene ezala kitoko mais soki okombine minene no na baexercice physique eza bien oza monene moza souple oza monene mosalaka baexercice otambolaka wana nde na kosepela monene no mais ndeko so ozoya monene olingi kosala oyo to ofandi kaka bandu bando ota tv bandeko yango nde tozoboya tolingi bino mingi tolingi communauté bato baumela na mokili mpo tokende koreconstruire mboka na biso congo rdc ekipe ya makasi ezosenga bato ya makasi bato babujaka basala baexercice mpo soki oza moto ya baexercice mpe na mwa nzoto makasi okoki mpe kobunda mpe contre mboka na yo olongeli mpe lo mboka no mpo oza moto ya makasi mais soki tolembalemba ekosimba te bandeko tozala makasi mpo un jour toke kobundela mboka tolonga mboka ekosunga biso makasi na esprit ya bien bandeko mboka na biso ezosenga bato ya makasi mpo toza na misala ebele ya kosala na mboka fo ezala reconstruire kaka babiso nde un jour tokoki koreconstruire mboka tozala bato toza dynamique toza makasi toronflaka ebele te mpo ezosopa biso tosala effort basolution ezali basolution na mememelo bandeko soki bolandi yango bokende na amazon bosomba pareil oyo ya monoko bandeko totiala monoko ekosunga biso tokoronfle lisusu te etiaka biso confortable so tozoronfle toluka solution basolution ezali ezosenga kaka volonté ya koluka kosala makambo nazoyesa bino ronflement na bino ekokatana eza susu na pareil mosusu eza susu na ceinture mosusu babengi yango montagnere anti-ronflement wana eza lokola ceinture okangi yango na mutu ekangi mpe na monoko omoni ntango toronflaka mingi toronflaka na monoko omona monoko efungwami pema ozopema na monoko mais eza conseiller te topema na monoko normalement fo topema na zolo ntango topemaka na zolo yango nde ezalaka bien mais soki topema na monoko yango esalaka makelele yango wana ceinture oyo eza très bien ekoaide monoko nde ezala kokangama ntango monoko ekangami ekoameliore mpe respiration no esalamaka normalement ndenge ezalaka na nez au lieu de la bouche orespire na zolo nde ekosunga yo ekoarrete mpe baronflement en tout cas balien eza na se ya video bandeko bokota na amazon bokozwa biloko na yo zoyebisa bino bosalela yango bandeko bomona bopemisa bamama bamama baronfla bopemisa batata mpo moye moninga alala bien ete yokela moninga mawa luka solution otika koronfle mpo moninga mpe alalaka bien ekotia bino amoni na ndako na esengo ekozonga ekosala bino malamu toboyi bato bazala na badepression mpo na nini moninga alalisinga te nalali pongi te aderange nga na baronflement eza malamu te tosalisa na bandeko tosalisa na toboyi badepression nerveuse oyo eyaka po moninga aderange o mingi aronfle mingi vraimen bandeko tosala effort nasepeli kopartage na no émission oyo nakozonga lisusu na deuxième partie ya émission mpo tolobela d'une manière naturelle mosusu oyo tokoki komeka susu ekosunga mpe mpo oyo arrete ronflement mais na partie ya liboso kaka soki bolandi nde nalobi na bino bomonaka changement ezala makasi mpe bokoarrete koronfle que dieu vous bénisse que dieu bénisse que Express TV tokomonana na susu na prochain numéro en tout cas pour l'instant nalobi